on a faut expliquer, mais non, c'est fait partie dans plein chaos. Oui, plein de chaos. Blazo tenté. Blazo tenté. On l'a gâté, ballon était capté. Quand on m'a dit, oh, c'est ni aboya qui va monter bas. Ba monter bas na course. On les a monté à Zoluka, biso benga epopa qui a Luka akufa na njoto. Na njoto monte. Oui. Donc, si on attend que so ba casser ba tellement majo ba kotomboka. Ba bo sa réaction. À partir de la réaction na bango, ndeto kopesa sport mot d'ordre na katanga mobimba. Achoto comme officine wana donc auteur intellectuel ne ba na droit. Ayebani wana. Bato bakufa na baza banyamate baza na ba famille. Oui. O ba massacrer baza siko justice na biso. Il faut tout pas toujours en cas état de droit. État de droit à la candidat président de la République. Aux ala so commettre ba crime. Aux a compte un peu comme boka faut tu maboko. Pe bato ba y a eu des morts. Ni faut le justice a décidé. Mais biso de la justice te ndeko antibal. So de bito ça la justice, il y a un pour aider pour la ba ba raison. Ndeto tiki yango na maboko ya justice. Justice ye moko asa musala. Siko ezolakisa ba congolais ke mutu lokwa Katumbi bokozwa risque te ya kopona ye. Bino ba congolais nyonso. Parce que mutu wana za na carte ya découpage ya Congo. De d'abord dans un peu congolais te. Baza bato bayaki ba komba congolais ki mikolo. Donc so bazali congolais akolinga te kamona makila bandeko na ba congolais. Mais le corps va continuer à biloko moko boye ba créer justice sa musana ye. Soki ba kobengisa bango, bengisi bango. Ba oda bakangi wana esi batangi. Eza likopa. Likopa. Ba créer plan bloc ya kaumoni, kawo besoin ni. Ote élection zate. Ba do poussa nini? Toke na transition. Donc ba so lukaka ba mécanisme parce que yemo Katumbi. Le corps nzambe aza likolo na c'est l'état ndomoni l'état congolais atie batu baboko. Tango atie maboko ndoki sikoyo babandi kotangana na kotangana wana o musu atangi ote ndosaki boye tango Katumbi alobaki soko ke le mécanisme lai totali mais et bongo Katumbi a sali déclaration contre tribu ya bakasayen. Katumbi a solinga comme président de la République. Donc c'est que bakokata pena kasa vite bino boza ba congolais te boza la pa na diriger bino te. C'est que politique o ngo sala ya ba organisation o ba rwandais bazolinga basala. Ndo moni lokola l'état a tché batama beaucoup batangi. Mais ce que biso peut toujours senga dans l'état. Bato basali ba wana basa bato ya kolimbisa te. Basa bato te ya kopesa bango libele communion. Basa bato yo alto ba poser wana bazo mériter pe bango bakena mboka ba we. Pokotika bango ta comme si bakobima kwa neti ba yanke. Omoni to bomaki bango. Omoni to bomaki bango. OK pour l'instant des aboyé na mitu bakasayen babike Mukongo, Mundibu, Mutandu, Muyombe, Mungala, biso na biso bana Congo. Yamoni n'espace à Grand Kasai. Kimi ezali. Tebi ki toza ba Congolais biso nyonso. Batamali Mbankulu o bazana kata Grand Kasai wana bazali. Monsieur bana ba ko na agitation. Ye biso ba te. Biso ba Kasayen toza sauvagité. Yango to sengi na justice. Sala musala. Bato bakangi na bazebele. Plus de centaines. Bazé belé, ba bene belé. Ba misusu ba ke bango na ba machette. Omoni jele ba kangi azo bani. Ngape na fane ba yeko ba sunu abe to ba obeta baluba. To ba kobeta baluba do muru ba nyama. Mbwa ubete tondeni. Muru ba za mutu. Muru ba za mutu. Asa congolais. Mais oyo comme ça la masiko na éviter. Lelo président de la République asa tribu luba, mais asa président ba congolais nyoso. Na gouvernement ba eza gouvernement ba congolais. Basoyi bazali, bangala bazali. Est-ce que bon moni munu badu bande autant na ba leaks na Congo mobile. Mais ça peut ba msupe be. Tant sur la minute sur là, attaque foufou azuité. Donc bazo comme mécanisme ni to ko sala. To créer ka bord moto kata. Pour ça qu'on tenu mundele. Au sala mandoki. Au sala ba décision. Mais pour aller besoin sanctionner l'égalité. Na ba agression ça ba congolais exact. Parce que ba luki ko forme ni ba ko ça que ba congolais bango na bango
bazwana o babaka sata côté la bango bakunda mais biso yo biso te bakasayen toyebi kopanga mobeko bakasayen toyebi kopanga mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Scène Wave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Et bien voilà, beaucoup de na papa na biso Jean Molayi a fait ces explications claires concernant Scène Wave. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tina mbongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, oza na Asie, oza na Amérique, oza na Europe. Tina mbongo na Scène Wave. Téléchargez l'application Scène Wave et inscrivez-vous au tcheba détail na yon tout kombo na yo ozotindela na pays ni na mboka ni pour choisir otini mbongo na yo ozona na ba téléphone na bango donc na M-Pesa na Orange Money pe na Airtel Money. Babozwango wapi babozwango pemeli ka ya ba cabine to ya ba shop o ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province okotina mbongo okofuta vraiment côté okotina gratuit pe famille no ba kino ko télémarché na ba agence te ka bisika bazali abimi na coin a récupérer mbongo na ye avec toute sécurité a rumé na ba agence te a rozaka na coin. Utilisez mon code promo Alvin. Alvin, vous bénéficiez de $10 gratuits au que tu repayes Sabino lors il y a premier transfert, il y a bambon Alvin. Beaucoup foot à frais morté, c'est gratuit. Lola, les eaux foot avec Scène Wave. Agent Saboué, tu croyais des sous-swap. Solution, il y a Bana Congo. Solution, il y a Bana Congo. Scène Wave, Lola, les eaux foot. Bana Nzambe, bo pambolami, yambala oyo, na mikili ya poto na Europa, France, Belgique, Allemagne, Espagne, Penzinga, Assemblée chrétienne, Sycomore de vie, bazali ko célébrer dédicace na bango 2023 et zali bongo na mikili ya poto. Oratrice na yango prophétesse Kimbangu Sansi. Kanga date oyo, samedi 9 décembre 2023 de 16h à 4h du matin. Et kozala bongo na salle royale et Zwamiwapi. Adresse yangoyo, Rue des Bonnes 101 à Bruxelles 1080 et Paiwapi Bokoyo Kamabombami et Longona oratrice prophétesse Sansi Kimbangu Oyo Nzambe a utilisaka Oyo Nzambe a salelaka thème ezali je te connais par ton nom ezali bongo na yebiyo na kombo na yo tiré na Exode chapitre 33 verset 12 louange paix adoration tokozala bongo na frère Maker Kalambazi pasteur Jacques Nkoto Peser Irène Bangonde Bakotombo Langbende ya bokonzi na Nzambe. Ngana ko yana équipe na ngamba uta France to ya ko pesa Nzambe matondo ensemble na bisonyos ezana ensemble Sycomore de vie. Samedi 9 décembre 2023 de 16h à 4h du matin Kanga salle Oyo salle royale Nari de Bonne 101 Bruxelles 1080 et Longona Mumbu na Nzambe Sansi Kimbangu pour la dédicace 2023 Assemblée chrétienne Sycomore de vie Mbala Oyo je te connais par ton nom. Bonjour, bonsoir na bandinonso de la voix sur cette télévision. Mbote na bino mbote bozali belé partout dans le monde besoin na biso par la internaute au niveau des États-Unis na moni pasteur ça moi pompe rétablissement ou autos à l'opérer tout Nzambe déjà sali pompe rétablissement passer ça moi en siko zali ozana na Europe na Suède mama Fatou Nzamba olongisa biso avocat na biso les avocats za Nzambe oyo bakosaka te mbote sikozali bozana Asie Océanie en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo c'est toujours votre humble serviteur Moïse Maoka Chibane Miso Bolingaka toloba te otomesa ko pesa bino ba actualité politique en temps réel boyeba toza wapi tozo kende wapi
tokosuka wapi. Merci à Ndewa ma caméra. John Maboke Bende le avis bien les signatures les simboko la effectivement de Massara de Toba toujours lola les akofuta c'est notre loba Zambé aboto rozwa di susu wapi bo continuer ko prier makasi pour la bande ko bazana est bo prier pour na biso notre ba toujours mboka o soki Zambete mais mboka ezalité mais to sina contrat biso na bino biso za bango na kati ya maya chaque fois to bana mokili les apports partager actualité politique biso na bino. Merci la bande ko ba continuer ko soutenir biso. Voilà mon ingénieur Jean Robin Zibou Zamba Pambole Skozali Papa Gaston Kasongo Zamba za yo. Sans plus tarder lelo actualité na biso to partager yango na deux points à l'ordre du jour. Processus électoral primaire ya transition à 3 mois 6 mois na situation ya est mboka na biso na situation ya Malemba Kulu bato bakangi batangi bakombo ya politicien awa la Musa ndeko alali benga moto aza ali ntako talim asaboni na la voix céleste yo ka ba révélation mbongo yaki na moto yaki na mbongo na moto atina ki mbongo pona massacre ya bakasela Malemba Kulu ba révélation za somme awa exclusivité to zanga moko to sala mo décryptage na Koko Chiba surtout ça même langage na boke bende koka kotaka to appelle la campagne de to bagi la voix sera disposée pour la bino vous avez besoin koka la ta polo na yo badja numéro na ba déposer wana au solo na biso to battre to sala campagne koka la ta numéro na yo au solo na koko au solo na biso de minute to sala. Sans plus tarder, Coco, bonjour. Oui, bonjour, Anti. Bonne santé. Oui, santé ça bien par la grâce de Dieu. Tout ça bien en forme. Santé ça bien par la grâce de Dieu. Dans 2 jours, campagne est à Rubanda. Message nous pèse dans le Congolais nous sommes en Hollande. Bon, Congolais sont en Hollande. Baebi que ndenge mubeko likonzi comment après 5 ans il faut élection et ça là. Le président de la République a respecté Mobeko Likonzi, ndenge ba komaka yango na lettre par lettre. Élection zali et to tiré na ba jour J pour propagande et banda. Alors to sengi na ba congolais to yebande batu ya kopona. To pona ba sentiment te. To yebande ke nani to ko kopona pour mboke avancer. Mais pona par Nabiso, Ndetozali, par Nangai. Na kati ya famille politique Nabiso, Biso toza déjà prêt pour na makambunoso. Toza déjà prêt pour na makambunoso parce que parti Nabiso depuis création nango depuis 1982. Donc ici balakisa biso comment voter. Donc to votaka au début que to voter, début ka kosunga mboka. Ndeko moni ba congolais ba votaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na raison de lo ba moni ba œuvre to salama confiance ezali nde bandi balobi ke ba ko renouveler sous confiance et pas ya tata mokonzi kolo pona ngambu ya union sacrée propagande les banda déjà dimanche. Donc quand on compte en détail sans plus tarder directement to coach na premier point processus électoral. Les murs ont des oreilles et banda kaka bonnet timasi. Dans le bateau, en 24 et 48 et campagne banda, le lobby c'est long. L'information où tu n'as séni, bazo senga 3 mois, 6 mois de transition. Est-ce que vous confirmez l'information? Te waneza makambu ya biloko moko ya batu kaka, bato balingi te mapona mezala. Président Kadima abengisaki ba candidat nyonso. Basololi bakangi photo, ba photo souvenir. Et le président Kadima a okutana na ba parti ya ba société civile, ba mouvement de société civile, ba sololi et a confirmé alors que dimanche propagande ezobanda. Mais ce que to fandi to moni mo groupe ba tout moko baleki balingi ba bébé ces informations oyo senya a publié. On des aboyés, balobi faut pas pousser
pour tokende transition transition yango tokende na banane peuple ayebi ke élection ezali on azo confirmer na zoloba na yebo na zoloba mapona mezali na mois de décembre le 19 awa propagande ezoko banda bato bakenda ba logique wana ezali bato ya PPRD pour information to ba sous na outil na PPRD bato baza pour l'instant de baza ni kanzelete batenga ndiko ma pa kaini batenga maki do batenga mi batira la l'air bango souci ezaki nini lokola marqué Fayulu yaki ko déposer candidature na ye pour Fayulu na ba député te bango pe balingaki ke seni afongola bango porte seni atalisi bango mais esi to clôturaki bango ba contaki pe na arrivé ya délégation bato ya Sadek ke Sadek inda yeboy o Sadek habite na yete Congo c'est un pays membre lokola kosalisa fête nde abengisi biso bandeko na ye to ya pe ko participer na fête mais fête ezali le 20 décembre bango moko to bamoni ndenge senya convokaki ba candidat nyonso ba comprendre que élection ezali donc carte na biso to betaki échoué maintenant to osani to beta siko ba ballon d'essai o eza ba ballon d'essai ba beti mais déjà boyé il faut transition et 6 mois nous va bien 3 mois nous va bien boy pour la transition wana soki baye ba koti basemba ba poste o habité chada ko ba kena ko tsa ministre de défense pour ko tsa suba rwandais de ça biloko moko ba di se peuple ayi baza déterminé le 20 décembre élection zali le 19 awa donc propagande et bandi pour na wana tu évites ceux qui nani banani bato sala biloko wana mais je t'occuper ba côté parce que objectif ils ont déjà ma pona mesali c'est déjà et c'est accéléré déjà et ça accéléré mato c'est komaki bato ba moni yango alakisi les bato ba ko voter et ça mis bien ma pona mesa toujours dans mois de décembre et ça maintenir donc transition exacte. OK, merci transition exacte. To continue vraiment ce qu'on a vécu à sujet na biso. Dossier Malemba cool. Chibaka Penga Moïse Maoka Mikolo uti kolekana tomoni candidat moko président de la République Moïse Katumbi alobi a comprendre kabino ba talibate moto mesena ngo ba benga ba kase ba taliba alors Moïse Katumbi abi que non bino ba taliba ebite soki ya sala bino nini batu nyonso ba takaka ete zaka kabino et une semaine l'autre moni massacre Malemba Kulu o ba violer ba maman ba kati bande ko mususu OK moto aza kanda président so loko président ba congolais nyonso Nzambala la raté batie maboko na bato bazala ba art wana batangi ba kombo ya ba politicien yozali moko ya IDPS ozape muluba message nini révélation no pesa ba no wala na biso partout dans le monde aux en direct ba révélation nos ala ngo assez concerne ya massacre ya Malemba Kulu ya bakasa o bakangi bato batangi ba politicien bande baza bazo ba yeba nani atinda ki bato wana bon omoni d'abord pour moi ils ont pesa nanu pasi ils en a battu belé baza ba complexé devant tribu luba ba bi ke ba kaseyen baza ba courager ba kaseyen baza ba congolais na kati ya centre ya Congo peuple kaseyen aza peuple moko rankiniete parce que ce qui est au niveau à Kasai Rumona ba tribu nyonso ezali tebi ke Muyaka Mukongo Mungala Muswahili biso so ba congolais donc congolais azali libre ya ko fanda place o ya lingi ndeko moni pe bato ya Malemba Nkulu o bazala niveau Grand Kasai bazali ba Kasai ba menacer bango te
mais kotala sikoyo politique oyo bandeko bazosala balingi batia bato eloko moko na mutu ndenge balobaka kala keno soki bopesi bato au pouvoir bakonyata bino lokwa bakayasa mais lelo sikoyo soki otali pouvoir yango moto azwi eza Tshisekedi oyo aza congolais ya de père et de mère tribu na ye moto ako bateke te monoso na tribu na ye naza congolais kasayen lokola komi président azaka président bakasayen te mpe azopesa exemple azoprêcher makambo etali ya tribalisme chef de l'état azotelemela yango azoboya yango mais otali bato oyo balingi élection te babandaki jour oyo bapubliaki résultat ya maponama 2018 babandi komenase eza cope ya bamindele oyo bazokoutilize mpo baluka moyen nini ya guerre civile ekota na kati ya république démocratique du Congo babandaki bango moko nzambe akonfondre bango siko awa ko bayebi ke toke na maponami lokola bakatumbi bakozala baperdant babi bon tosengi na kadima asala report ya maponami kadima azolinga te tosali par tous les moyens azolinga te pe chose grave na bakandidat nyonso oyo bayaki na seni mais koko on continue. Pourquoi seulement vous les cassez pourquoi seulement mais tant que pourquoi toujours des Kassaïens et là qui message oyo peut tout le monde en 2011 à la pleine campagne c'est facile que l'homme tabi c'est le quoi na to konya taba le quoi ba kayaz pourquoi il c'est que la pouvoir mais ba tout bolé ba ti n1 pour les a dit à quoi tout na sikoyo OK pour tout le monde les a dirigé na ba tribu belé ou à président assemblée nationale aza Ntabandundu oya Sénat Est premier ministre Katanga ba conseiller belé ba ministre belé tout monde nous so bénéficier na pouvoir émission histoire ya Congo ba nous so ba yebiango même ba Belge ba yebi ki alors bato bakangi bango ba otanga bala na biso to so malé même ba Belge ba yebi ki tribu ba Kassaïen baza ba tribu moko ya bato mayeli batabwanya so ba bet so to bet pote beza ngunga so to mikama ko définir histoire ya Ilunga Kalonji banini o comprendre que ba coloniser biso te. OK koko ozo continuer to tanga journal oyo tanga journal comme nous do voix internationale comme koloba scandale, l'immaturité politique et haine tribale de Moïse Katumbi envers les Louba étale une position qui atteste la balkanisation une fois celui-ci est élu. Une bouche qui parle sans tourner 1000 fois la langue. C'est tout un pays qui s'enflamme. Tel est le cas du candidat à la course présidentielle Moïse Katumbi. Lors d'une interview accordée, le candidat à la course au présidentiel le 23 décembre 2023, le 20 décembre 2023, je cite Moïse Katumbi, n'aurait pas voulu mettre sa langue dans sa poche, plutôt l'étaler aussi de tout le monde pour attester combien il n'aime pas les Kassaïens. Pourtant, il espère les diriger demain. Confusion totale. Aux presse, il y a Libanda. Et continue. Devant les journalistes, M. Moïse Katumbi accuse les talibans, qui est un terme péjoratif désignant les Kassaïens. Un personnage politique aussi titanesque comme lui ne pouvait même pas prononcer, surtout qu'il escompte même Kasaï feront partie de son électorat. Babi ba tete Katumbi. Alors bakangi ba hotel basari ba artwa. Ba révélation ba baza bezo ba yeba pe mo retourner koko. Azomo ante j'espère que ine sura ye. Na ba duto toza na mo information aoyebisa biso banani batindaki bango nana yaki na mbongo kwa mouvement là les officines dans nos poto balobaka eza ba politiciens ba bata bisema na. Donc les Saint-Esprit ils ont manifesté
or si on a motaza koloba eza ya politique mais na njoto ba mona ka chiba za koloba mais na kati espoir etindi moto atale salema eza esprit politique message je presse na bande bon omoni nande koloba bande ko wana lokola ba ebiki ba doki peuple a ko sanctionner ba mona ba voisine ba il faut que ba créer foyer de tension ba créer na niveau Malemba Nkulu et bandaki na deux jeunes garçons batu bauti réunion ya ensemble ce message il va pesa ki bango bakei bamati na moto basasine moto liboso tala no basali donc deux batu bauti réunion ensemble bamati na moto na route baokende basasine moto moto batabase akufi o mususu babeti asali neti akufi mais abombami ye tango azongi na village na territoire et puis baza ko menacer baza utiliser linguistique dans langue ya Chiluba baza baluba baoti réunion ensemble voilà bandeko awa tozam direct na la voix céleste bandeko mususu ozali na ba difficulté antibal makambu ya massacre Malemba Nkulu révélation tozana koko ah bomona na première partie d'aza expliquer bino eza na deux jeunes baota réunion ensemble muta ki na mbongo wana ya ensemble eza cadre moko na bombi komona mikolo eza koya na koloba après réunion bazui ba moto na moto baza na nzela baza okende okende baoloba Chiluba mais baza baluba te ce sont des Katangi continue koko oui après tango azali tabase aye ko zonga na territoire na bato alisi bango no bofanja wa tane basalinga bazongisi ngai na balubo bazali awo basali nini boya bake bakuti corps na corps wana doseke za balubo bazali awo kutu bango bakumi bazoteka babiloko ali ndo moni eloko wana siko eloko wana balingaki esala soulèvement dosore bandi mbala moko okoka koto oyo badekaki no nde eza boye trop eyindi bacrée neti guerre civile basala eloko na bango siko bandeko oyo ya Malemba Nkulu oyo bazalaki informe te na kanda wana babino biso tozosala vengeance na balubo bazali awa balubo babomi bana na biso ok bato bapolisi art moko politique batize nde toza moto mosu aza aloba 5 langue papa bango mpona obuleke eza bapi motona bana baluba nde omoni bamakambo wana esalami ntango esalami lokola toza na la police oyo aza makasi aosala mosala na ye kitoko nde omoni babandi kosala bankete bake kozwa moto oyo apesaki mbongo mutu ensemble jean liboso bakangaki kombo na ye bon totanga kombo te parce que eza tona média bazwi ye bakei na poste ya la police basola FARDC baye bazwi ye bakei na ye babandi kointerroge ye alobi nini toutaki na réunion compte tenu que président national na biso ya parti alobi ke eza toloba toloba te faut koloba penda parce que bandeko za position non c'est comme ça kobanga ni position de l'autre lokini alobi ke président national na biso ya ensemble alobi ke baluba baningaka te babi ke bako voter te n'espace à Grand Kassai nyonso mais pourquoi tozotika bato yo awa baza batatribi na biso te parce que ba voter ndeko na biso te tami tosala nini defo tobengana bango fe bandeko ba comprendre parce que Malemba Nkulu eza na Katanga eza niveau ya Katanga nde moni fo tobengana bango topiye babiloko na bango nde moni basali eloko wana siko eloko oyo bande kozela résultat nango ebota mbuma eyinda soki basali boye banda kotiselaki bakasa ye mpe
oyo baza na espace ya Kasai bango bakosala réaction ke donc bino bato Malemba Nkulu biso tofandi na bino bien bino bani ayokake kuna na Kasai bazobeta bato Malemba Nkulu kuna donc histoire levé des mots c'est histoire levé des morales quand na bango ezalaki yango wana soutenir na monsieur Soros oyo azali George Soros oyo azali partenaire direct ya Katumbi Kagame Mukwege bato wana donc banozalaki non soki osali action yomoni action jeune fille wana donc babwaki yango rapide na baréseaux sociaux mpo exciter ce que peuple kaseye moi kaseye tozalaka shosho mais shosho ya mayeli nde oyoki bandeko na biso ya bakasai nyonso bayoki biso tobi tetetetetete eloko eza provocation oui tentation oyo eza démon wana faut expliquer mais non c'est fait partie na plan ya kao oui plan kao azotante balongolaka tuni balongo ete katumba kanda moko na oyo seni aboyaki bango tu baza na kusu baza moto azoluka biso benga epopaki aoluka akufa na njoto moto donc sikoyo batali ke so bakase batali baimage oyo bakotomboka bango bosala réaction à partir ya réaction na bango nde tokopesa sikoyo mot d'ordre na katanga mobimba mais sikoyo ndenge togere likambo wana tobi te nzambe alolo akomi apesa biso ekolo na biso ya Kasai oyo ye moko ayebaki nzambe etala likambo oyo lokola nzambe aza likolo na se leta nde omoni leta congolais atie bato maboko ntango atie maboko nde oki sikoyo babandi kotangana na kotangana wana oyo mosusu atangi ote nde ezalaki boye ntango Katumbi alobaki soki sikoyo na makanisi molai totali me ebongo Katumbi asali déclaration contre tribu ya bakasayen Katumbi azolinga koma président de la république donc c'est que bakokata pena Kasai bite bino boza bakongolais te bozala pa na odirige bino te c'est que politique oyo yango sala ya baorganisation oyo barwandais bazolinga basala nde omoni lokola leta atie bato maboko batangi mais siko biso mpe tozosenga na leta bato basali baakti wana baza bato ya kolimbisa te baza bato te ya kopesa bango libelibe communion baza bato oyo acte oyo bapose wana bazomérite mpe bango bakenda mboka bawei okotika bango eza comme si bakobima kwa neti bayanke omoni tobomaki bango omoni tobomaki bango oke pour l'instant eza boye na mitu ya bakasayen babi ke Mukongo Mundibu Mutandu Muyombe Mungala biso na biso bana Congo yango moni na espace ya Grand Kasai kimi ezali toyebi ki toza bakongolais biso nyonso bata Malemba Nkulu oyo baza na kati ya Grand Kasai wana bazali miso banga bakote na agitation ye biso te biso bakasayen toza sauvage te tolingana nde toluki mbongo na biso toboti na biso nde tomisa kobota na biso nde kofingaki babotaka ya biso toboti na biso totangisi bana alors koko na kati to comme officine wana donc auteur intellectuel ne balobaka na droit ayebani wana bato bakufa na baza banyama te baza na bafamille oui o bamasake baza siko justice na biso il faut tout pas dans kati état de droit état de droit za la candidat président de la République ozala yo nani so commettre ba crime o eza contre mboka mboka faut atu maboko pe bato ba y a eu des morts nini faut le justice a décidé mais biso to justice te ndeko antibal so to bito ça la justice ya pour aider pour la romani ba uzwa raison nde totiki yango na maboko ya justice ye moko asa musala siko ezolakisa bakongolais ke mutu lokola Katumbi bokozwa risque te ya kopona ye bino bakongolais nyonso parce que mutu wana aza na carte ya découpage ya Congo de d'abord dans un peu congolais te baza bato bayaki bakomi bakongolais ya kimikolo donc so bazali congolais akolinga te kamona makila ya bandeko na ye bakongolais mais lokola bakoti na biloko moko boye bacréer justice asa mosana ye soki bakobengisa bango babengisi bango baoda bakangi wana esi batangi eza likopa
ba créer clan bloc ya kaumuni kawa besoin ni ote élection zate bazo poussa nini toke na transition donc bazo lukaka ba mécanisme parce que yemo Katumbi yo za candidat président seni abengi ba candidat président ala Sabino vérité nyonso ba ndeko lobana bote to moni kadima be idée na yo pesa idée na yo individuel voilà mais yo yete au mandaté mutu est-ce que mutu na za yo te parce que yo mo kutu so komi lettre yo lo ni pesa ba que non Katumbi za absent bon ça dit quoi ayebe po ayaki te na nini wana mais tout le monde ba faulu mais ya été et ni kama pe na débat on a ba journaliste c'est va tinda auti ko sala ngote po bituna ba utuna yako pige pe Criswan ngaza wa ba utuna yako na que non yo tsuko yo tata no chiffre mais oza courageux comme pe congolais bani ako pige pe Criswan parce que yo ni to bo tout makambu to bini to ken élection parce que ko la ba congolais ba yebi déjà que muto c'est les membres très dangereux ndoyoki armée aux niveaux katanga so yokaki ndenge edi kape na lubaki batindaki kuna pamba te bayeba donc c'est dit poser public asa mayele moko parce que batwana babandaka koluka mécanisme ni bakosala keto luka mwa na katanga John Numbi alobaka pom katum donc c'est dit basa bakabili oyo basali forme na bango bloc de bloc na bango ba bon Katumbi provoquera bango yango to sengi na justice sala musala bato bakangi na bazé belé plus de centaines bazé belé ba belé ba misusu bakenzo bango na ba machette omoni chele bakangi azo bani ngape na fane ba yeko basunga be to ba obeta baluba donc muluba nyama mbwa ubete tondeni muluba za mutu asa congolais mais comme on sait masco na évité lelo président de la république asa tribiluba mais ça président ba congolais nyoso na gouvernement ba eza gouvernement ba congolais ba soyi bazali bangala bazali est-ce que bon moni mulu badu bande ba otomba na ba leaks na Congo mobimba mais ça peut ba msupe be tant sur na mito sur là attaque fufu azuite mais ndekona za mokonzi mokuti pe tibi mususu azoni apenda bien bondama to sepela moko même so mais omuluba mais awoni komandeni donc bolongola biloko wana mituna bino ke muluba ndaza wana muluba za ndeko congolais parce que c'est pas dit que baluba nyonso nde ndoko c'est la comme président akabola mo bambongo mo pozo ndelo baluba te donc bolongo biloko wana eza biloko moko défiance oyo mundele apesi batwana baya kotiambo po bakata ko likambo ezali na seza likambo nini do bato balingi Kongo te bamindeli balingi ke guerre civile kota batribu oke bango bangala bazobunda na baswahili banani bazobunda na banani oyo oni eye bokote neza mboka na biso munene kasa ekomi république Équateur ekomi république souci ya mundeli yango wana surtout le la gouvernement congolais a beau exploitation ya nini ya na este kuna basiliki zoba do parc à Virunga le quoi gouvernement bitete pas question donc bazo comme mécanisme ni to sala to créer ka bord moto kata pour soko tuni mundele au sala mandoki aux ba décision mais pour les besoin sanctionner l'égalité na ba agression ça ba congolais ezati parce que banduki ko forme ni ba ko ça que ba congolais bango na bango bazwana o babaka sata côté la bango ba mais biso yo biso te bakasayen toyebi kobanga mobeko bakasayen toyebi tobondelaka tolinga bato nyonso mais so sakasai boya na bino bokofanda bosala bino alesi eza mboka na bino bakongole neti biso neti Kinshasa eza mboka bateke baumbu mais lelo Kinshasa lelo esangisi batribu nyonso ebonso bateke baumbu babike no te yaya tomoni ke bino mutu mukazongo bolobani eloko bakatumi bazonga ndi yango wana bateke botomboka pe ok muteke mombo habite tout ça batumo na bisiyo eza biloko bazo créer so boni ba conflit ya kwa mutu eza ka bato bakatumbi zo mona donc bazo luka ba mécanisme obizo benda na kasa ibichiki la tubola so di eyinda kaka. Ok, merci, j'espère que Bozui première partie à version
ba révélation ya massacre ya Malebakulu tozonga na koko oui na deuxième partie mamba olo beze belé mais là on a osenga na but osenga na biso kaka na yebisa bino maintes fois mingi avant na chiter na émission lo bango et lo que sangisi biso et les culs au Cameroun donc les liens qui nous unissent est plus fort que ceux qui nous divisent. Les liens qui nous unissent c'est la République démocratique du Congo toza agressé na Rwanda et senga Luba, Mungala, Mouswahili, beto ndenge baloba. Donc, ouais, c'est la première version ya situation ya Malembakulu. Tokozonga na deuxième partie. Koko, mot de la fin, to Kabwana. Mot de la fin, c'est-à-dire que tous les gens sont congolais. Les Camerounais, les Zati. Ma pona maison banda. Ba congolais nyonso. Azama bela ba koko nae. Au niveau qui Nord Kivu, ok. Au niveau qui Sud, ok. Au niveau qui Ouest, ok. Et Zama belé à ba congolais. Congolais azal libre. Ya kokenu kupona place ni kufanda. Bolanda makanisi ya bandoki wana te. Toza biso so bana tata moko, mama moko. Kondo Mobutu aloba yango. Tata moko, mama moko ekolube moko. Parce que lelo yo ngosa ba atuana. Soki ba yo take Congo na pays mususu otika na to défendre nos pays, to défendre les patries. Tribalisme na Congo place exacte pour na tribalisme. Nzambe alola apambola ba congolais oni ko benga plus de 143 84 40 69 461. OK, na wande to succès émission na biso. Vous vous abonnez massivement, c'est toujours votre humble serviteur Moïse Maoka. Affaire à suivre. Ciao. A congolais ba yebi déjà que muto c'est les membres très dangereux. Ndoyoki armée aux animaux katanga. So tala so yokaki ndenge edi kapena lubaki batinda ke kuna pamba te. Ba yeba c'est dit poser lui kasa mayele moko parce que batwana ba wana ko luka mécanisme ni ba ko sala. Que tout le monde na katanga John Numbi allo baka pom katum c'est dit basa ba kabili o basali forme na bango bloc do bloc na bango ba bon katum provoquera bango yango to sengi na justice sala musala bato bakangi na bazé belé plus de centaines bazé belé ba belé ba misusu bakenzo bango na ba machette omoni jele bakangi azo bani ngape la fane ba yego basunga be to ba obeta baluba donc muluba nyama mboa ubete tondeni muluba za mutu asa congolais mais oyo comme ça la masiko na éviter lelo président de la république asa tribu luba mais asa président ba congolais nyoso na gouvernement ba eza gouvernement ba congolais ba soyeli bazali bangala bazali est-ce que bon moni mulu balu bande autant bona ba lix na Congo mobile mais ça peut ba musupe be tant sur la minute sur là attaque foufou azuite mais ndegona za mokonzi mokonzi peut tibi mususu azoni apenda bien bondama do sepela mokonzi même so mais o mulu ba mais aoni komandeni donc bolongo la bilo kwa na mituna bino ke mulu banda za wana mulu ba te mulu ba za ndeko congolais parce que c'est pas dit que balu ba nyonso nde ndokwa c'est la comme président akabula mo ba mbongo mo pozo ndelo balu ba te. Donc bolo biloko wana eza biloko moko défiance oyo mundele apesi batwana baya kotiango po bakata ko likambo ezali na seza likamni do bato balingi Kongo te bamindeli balingi ke guerre civile kota ba tribu oyo bawo bangala bazobunda na baswahili banani bazobunda na banani oyo oniye bo kote neza mboka na beza munene kasa ekomi république Équateur ekomi république souci ya mundele yango wana. Surtout le gouvernement congolais a bonne exploitation, il y a na este kuna basiliki. Donc pas. Donc pas le Virunga. Le gouvernement habite pas question. Donc parce que mécanisme ni tout ça là. To créer ka bord moto kata. Pour ça retenir mundele. Au ça la mandoki. Au ça ba décision. Mais pour aller besoin sanctionner l'égalité. Na ba agression ça ba congolais exact. Ce que baluki ce qu'on forme ni ba ko ça que ba congolais bango na bango ba twana o babaka sata côté la bango ba mais biso yo zo biso te ba kasayen to bi ko banga mobeko ba kasayen to bi ko
tobondelaka tolinga bato nyonso n'est-ce pas ça Kasai boya na bino bofanda bosambila les eza mboka na bino ba congolais neti biso neti Kinshasa eza mboka bateke baumbu mais lelo Kinshasa lelo esangisi ba tribu nyonso et bon so bateke baumbu babike note ya to moni ke bino mutu mutation bolobani eloko bakatumi bazonga ndi angwana bateke botomboka pe ok muteke muumbu habite toza batumbo na biso yo eza biloko bazo créer so boni ba conflit ya kwa mutu eza ka bato bakatumbi ozomona donc bazo luka ba mécanisme obzo benda na Kasai bichiki la tuboya tsodi eyinda kaka. Ok, merci, j'espère que vous première partie à version il y a révélation et massacre à Malebakulu tozo ngana koko Oui. la deuxième partie mamba lo beze belé mais là on a aussi ngana but aussi ngana biso kaka na yebisa bino maintes fois mingi avana chiter na émission lo bango et lo que sangisi biso il est que ça au Cameroun donc les liens qui nous unissent est plus fort que ceux qui nous divisent. Les liens qui nous unissent c'est la République démocratique du Congo toza agressé na ba Rwandais et senga muluba mungala muswahili beto na beto ndenge baloba to ouais ça première version ya situation ya Malemba Kulu to kozonga na deuxième partie koko mot de la fin to kamwana Mot de la fin ça dit que tous avions biso ba congolais likamba ole na zate mapona maison banda ba congolais nyonso azama bela ba koko na ye olingo kende nord Kivu okei olingo kende sud okei olingo kende wap okei ezama bele ya ba congolais congolais aza libre ya kokende kopona place wa kofanda bolanda makanisi ya bandoki wana te toza biso so bana tata moko mama moko kondo Mobutu aloba yango tata moko mama moko ekolobe moko parce que lelo yo simbosa ba acte wana soki bazo take Congo na pays mususu kotika na peut-être to défendre nos pays to défendre les patries tribalisme on na Congo place ezate pour na tribalisme nzambe alola apambola ba congolais oni ko benga plus 243 84 40 69 461. ok na wande to succès émission na biso vous abonnez massivement c'est toujours votre humble serviteur Moïse Maoka affaire à suivre ciao.